Salim, botena bandeko nyoso oyo balandaka Irsil Botelo TV. Bonjour, bonsoir bandeko nanga. Wana boyebi déjà idépendaka kaka selon R oyo okota la émission na biso. Bandeko nanga analyse lelo tokozala shosho, analyse lelo eza vraiment matata. Toye kolobela ba point ebele na analyse na biso ya lelo concernant makambo tozo yoka eke ezongi na internet pona libala ya mama na biso Belvi Poutine la patrona. Alors lelo toye kolobela yango pourquoi toponika ka tolobela likambo oyo. Bandeko soki toponi tolobela likambo o lelo po trop c'est trop. Alors yango toye tolobela likambo yo toyeba pe kaka vérité mbala moko po batu bakanga pe minoko na bango po trop c'est trop na likambo oyo. E koma kaka ovanda bo o Belvi kuta balaki na kulisi. E koma kaka o kuta balaki, o kuta botaki, o kuta balaki. Alors lelo na invité mutu nyonso soko koti zwakiti vanda. E lo banango mama Etoiline TV zwakiti vanda eloko nyonso za nango ya komela tia mupanzi mela po lelo vraiment to yende kolobela. Esenga lelo toyeba vérité ya likambo o po batu batika pe koloba, po batu batika pe koloba ba makambo babimisaka wana mutu nyonso azwa part na ye akanga munoko avanda kimia na coin na ye. Alors yango lelo toye kolobela likambo oyo. Bandeko nanga soki nano sabona te bandana nuko sabone. Donc ce que za mbalano ya liboso otombe na Irsil Botelo TV, en tout cas ndeko nanga ma chérie ma balobani ma chérie mon frère ma chérie mon frère et si ko zali bandana nuko s'abonner, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. En tout cas to partager likambo oyo, to partager po eza ya koinda. Po ba vérité o ezo bima ezo senga mutu nyonso yoka ngo mutu na mutu azwa part na ye. Mutu na mutu il faut azwa part na ye na analyse na biso ya lelo concernant mama na biso Belvi Kanzi. Alors na ye kopesa na mbote na bino nyonso et puis na ye kopesa merci na batu nyonso o ba soutenir ka chaîne na biso ekende liboso. Alors tant to lo ba batu nyonso o ba soutenir ka chaîne na biso ekende liboso, tozomona ba mama na biso Linda Bukulu, tozomona ba mama na biso Princesse Alegria, tozomona ba fan nyonso o balinga Belvi Kanzi famille Bota, tozomona famille Bota, tant to ke na famille Bota tozomona ba mama Isabella, tozomona batu ebele o balinga ka famille Libota. Donc famille Libota toujours tant que baba famille Libota to mona ba Annabelle, tant que baba famille Libota to mona ba fani nyonso o balingaka mama na biso Belvi Kanzi. En tout cas merci ming na batu nyonso oyo bo soutenaka musala ya Irsil Botelo TV et kende liboso. Merci na ba commentaire, ba j'aime, ba partage surtout. Bayanga ba obo partage ka bémission na biso. En tout cas nzamba lola apambola bino esika nyonso bo zali nzambe vraiment amona bino nzamba lola afuta bino pona loba na bino toujours muta mukila futa na ete. Donc muta mukila loba neka merci mais c'est pela kana muto loba nzamba pambola yo poso ka lobi ngona motema na ye mobimba yeba ke nzambe pe akopambola yo esika ozali. Alors bandeko nanga lelo toyena analyse ya mama Belvi Kanzi. Toyebite ezalaka nini na Congolais zaka motema mabe moko bokoyi ko imaginer te. Lelo boya bobandi ko loba o bo loba pona Belvi Kanzi. Mais loko mo boye bate Belvi Kanzi a sa la vie na ye, elle fait sa vie calmement. Donc ata boye bobimisi ba photo, bobimisi ba audio, bobimisi ba bloko ebele o bobimisa. Boye bake ba batu moko ba mesana dana miniature. Miniature nyonso erotika do ba mesana dana miniature ba mesana dana ba problème ata boye bo fingi ata boye bo lobi mais ye kuna azoko avancer na vie na ye mais otala emsu bato boyo loba ba makambu bilobela boyo couper sur internet pour no loba bokokani patana yete
bokokani ata na Bellevue yango te kobala na secret ou pas aza kaka o aza Bellevue aotikala ka Bellevue bandeko nalingaka avant nasala analyse nanga avant nakota na ba détail na otiela bino audio o toyoka ngo biso nyonso na otia audio o toyoka ngo après to continuer na ba analyse na biso concernant audio oyo nazotiela bino toyoka siko soki toyoki yango après toyeba kokoba na ba analyse na biso mais ezaka pasi po na peuple congolais ezaka pasi po respect na ba star na biso ezalaka te lelo boyo biso ke Bellevue abala papa Dani abala na kuku abala boy ya biso eza wapi o biso eza totala beaucoup plus musala o Bellevue oyela biso na internet o biso toza etala théâtre totala ming théâtre congolais totala cinéma congolais totala musala o Bellevue osala Bellevue abala te eza vie privée na ye wana etali ye abota te abala te ya vie privée na ye. Parfois biso ba fan biso ba congolais biso ba chronifuati toyebaka pente ndenga osela makambo parfois to lekisaka to koma kota tina ba vie privée batu fallait pas to sala banalise na biso na kimia nyeso to sala banalise na biso kitoko sala musala na kitoko nzambe pa ozali kolono to liaka ka bambonga masumu te bandeko nanga lelo oyaka na TV oleki ofingi ko mukumisa no sila oyo bandi ko finga obimisi ba detail mususu obimisi vérité likona ngo ozwa nini soko yena ba audio bimisi vérité bomoni kuti yenda za bonga sala kutu boy abala sala boy siko likona ngo ozwa no nini po soko yo ebisi biso ke Bellevue abala siko to nzimi abala siko to sande tindeni bomonte keza no ka buzoba po likamba ngo abala ngo ena likamba lelo teza likamba to yoka o abala bino bonzimi penza mutu aza na photo ya Bellevue alataki voila balaki mutu ana photo ana mabomba po mutu alobi likamba alobi ke ba photo eza kaka yemo ko alobi ba photo eza kaka yemo ko alobi ke ote kutu ndenge eza wana fete yango ezaki avant batu bakota babandaki kobotola ba telefone siko avant batu bakota babotola ba telefone photo ane uti wapi to analyser pe ba makamu sus ezate question mutu moko ye alobi biso pe toyoki yango na internet to pelisi ba caméra bandeko ezaka teke o olingaka Bellevue olingaka sila mais banda ko analyser makamu sus ba yebisi bino ke Bellevue abalaki o baliza bazaki na feti o batu nyonso bazaki ba invitation wana mais batu bazaki surpris ba yeka feti be na porte ba botoli bango ba téléphone est-ce que tango ba pesa ki batu ba invitation ba ebisa ki batu ke ba invitation o to pesa bino bokanga minoko bola kisango batu te vous assure ke baloba ki bongo pour mutu lokwa Bellevue ezaki abali na kuku tango ba pesa mutu invitation mutu wana no yemo kwa mona ngono lo mo spécial wa bana na ko publier invitation wana na Congo na biso likambo soki salemi ata ba bi ebombama na ngote preuve ne ke to mona ba sex tape ebima eza blo mo be bomba maki après quelque temps ebimi al bongo si réellement Bellevue abalaki to nga to yeba ngote ke Bellevue abali elingo bima na internet te ke yo bakenda libala wana bakenda fete bazaki invité ya bolo bakake abima na mutongo me bolo bateka bala. Po si réellement Bellevue kandi abala kitonga to mona ba photo na ndeto yebeli bino batu boluka ko sali ba réputation ya batu na ndenge biso to yebeli bino bolinga boya directement na ba photo bobimisi to banga ba star mboka na biso ko to pesa bango valeur la famille to pesa bango respect baza batu mo ba mérite respect bandeko to s'abonner sur za mbala no liboso otombe na Irsil Botelo TV vraiment au s'abonner au s'abonner ndeko bo partager l'émission s'il vous plaît yong tokoti otala yong tokoti ozu courage o kota nzamba sunyo olanda biso ndeko partager émission ona baninga bo partager lengana to sala ba partage émission o partager mais ekende musika to partager nan si réellement lingaka théâtre na biso si réellement lingaka ba comédien si réellement za penda famille bota o lingaka Bellevue kandi partager émission o to tika komanka ba star na biso eza bien te to pesa bango respect to pesa bango valeur ba star o ba valoriser mboka na biso to ya na TV to ya oluka théâtre otala théâtre to focaliser na ba théâtre o total ba vie privée na bango etala biso te
toluka mingi kokota ba vie privée ba ninga te. Eya kitoko makasi te. Mutu tanga botama na libumu mama na ye abotama na batu te. Mutu abotama ye moko mama na ye aboti ye. Baleki bayo ya baya bayo ya. Mais la kisite ke vie ya mutu wana fo ezalaka ezala sous contrôlé par nzambe te me komo ozala contrôlé na biso bata mokili po mutu wana a star. Soki belle vie a bali ezala honneur na ye. Famille na ye, ba fan na ye, mais soki pe belle vie a bali na ye te. Eza problème mon côté. Na yebisi bino ke mwasi nyonso anvia libala. To na yebisi bino ke mwasi po abonga na vie fo azaka marié. Butika kukosa. Mwasi nyonso bonga na libala te. Mwasi nyonso peteka po bonga na vie fo za marié. Na yebisaka bino pour que babenga mwasi madame ezalaka te po la so ceux qui alati alliance to po porter komba mobali mo po babenge madame. Bao basala na ba bureau babenga bango madame. Preuve n'est que ce mwasi alati kitoko na nzela ti pena alati pena comme responsable hôtel monsieur excusez-moi madame. Mais oyebita bala to bala te. Utika babilo musu boya ko lukela ba star na biso bande ko toyo kanon audio oyo après tozonga sima to continuer analyse na biso to s'abonner to commenter to liker to partager et aux malamu mingi photo pa dani na belle vie à mariage eza penza basala mariage en coulisses mutu nyonso so comme la porte a vu téléphone à tiki na porte papa kena mariage na papa Elombe mamo Seka Aziza na ba Marina na ba Lisa bazaki na mariage photo penza eza sandu dio pe ba proposer ko 800 omoni siko mamna lo ba yango bandeko moko tozalaka vraiment ba analyste otoyebaka ko analyser ba bilongo susu na ye awa te liboso na bino pona kote la belle vie mais na ye awa pona sala analyse oyo toyeba ndenge likambo ekendele. Boyoki na audio boto yoka ndeko na biso ndenga lobike mama na biso belle vie basalaki libala o ezalaki ya secret balingete batu bayeba. Siko nga problème nange eza kaka libala secret soki ezaki libala secret de lingo lobake kana libala secret wana bakabola ba invitation. Siko na ndeto yebeli vraiment ba comédien na biso. Pona ndimite ke tiba wapesa bango invitation balobaki komoni libala oyo eza libala secret alors bobimisa ba secret te na ndimite ke basala bango bongo. Bandeko kande boyebeli ba comédien na biso. Kande boyebeli ba comédien na biso. Bazala kutu ba audio ya bango na ba groupe audio okute kana ke bimate e bimi. Bazala kutu ba secret musu ya bango na bango oye kana ki ba bimisa te moyo kaka pou mutu mo ba bimisi siko bandeko nanga boye bisanga est-ce que ceux qui zaki ke bakabola ki ba invitation na mutu moko moko pour ke ba libala belle vie est-ce que bo asir que to ngato mon invitation na ta internet te potolandi ndeko na biso bien ndenga lobi ka ye moko lobi ke ote bakbotole ba téléphone ka ye moko lusu photo eza. Finalement, moutoni a koya feti, invité ni bako ko invité, aye feti, a komi na porte, baboto le téléphone. Bandeko nanga feti, ata boboto li batu ba téléphone na porte. Mais, sangwe kenda akaka. Eloba makaka. Eyoka na kaka, kentel asala ki feti. Eyoka na kaka. Bolo batake te babimake, mais boana ba preuve te. Bolo bata bongo. Que boyate ke ote babala na ki vraiment photo eza kana a lire o kama kambo ekenda na internet affaire belle vie na sila a lire o ekenda na internet boa sire ke belle vie bali photo bimate tilelo boye eza ba otia batu musu na confusion poto ondima te soki vraiment ke boyebi ke mutu abala ki bobimisi ba photo mais atape bobimisi ba photo problème nange eza ke où est le mal soki belle vie bali na ya boyi batu bayeba problème eza nini biso to focaliser beaucoup plus na musalo ba osaela biso de o muso ba futilité wana eza nango na importance moko te bandeko nanga ata bali président de la république ata bali Fati Beton,
ata bali soki nani biso o biso tozo focaliser o biso tozo tala ezaka écriture na ye o biso totala eza musala ba comédien ba osela biso ya ngonde totala tolinga mingi kokota ba vie privée ba comédien ti mais biso linga totala musala so ba ye na musala mabe to loba to déclarer que mikolo ba osa ba théâtre bien te mikolo ba théâtre na bango eke mabe mikolo to déclarer mais soki zaki ba osa ba théâtre na ba malamu to ko beta maboko pe to féliciter bango yango ndeza musala na biso yango nde ya musala na biso bandeko nanga nyonso wana eya nango na eloko te eya na eloko te ata oboye o mutu na sema kolikolo ekendaki bo asalaki boye mais Bellevue aza mwasi soki abali soki papa dani yango eza mpe mabe te ata abali deuxième bureau aza mobala mwasi liboso te oyo abala deuxième bureau boyebi basi mosusu baa ba 5e bureau baza soki alobaki ke ezala nango na kuku eyebana te etala ye oyo eza important azalaka bien na ndako na ye avivre a kitoko a vivre bien azanga eloko te Bellevue o bomona pas voyager azanga ni passeport azanga ni visa mais ça que ana posa beaucoup plus aza posa na eza mingi a focaliser na musala na ye a focaliser na musala na ye ba voyage ko ya sima a voyager ekoya kokende soki abala kite abala libala ekoya soki nzamba lobi eya soki komi na tanango to respecta ba star mboka na biso ko la famille to koma koya ko etale ba vie na bango lokwa biso to koma ba agent aner to koma koya ko etale ba vie na bango lokwa ka tozala ba ndoki sko to landela ba vie yango vraiment eza bato mosusu azwapela liso alukuta me faso koya ko décortika yango na internet bato baoyoka baloba pena o pena yebi kosala na liza aloba mamba solo nzoka eza ya lukuta bandeko totika biloko wana eya malamu te opelisa noka kamero banzoloba baverité ngo bandaka na bozala wapi bolobango peuple congolais to lingana pourquoi tozaka na bolingo te ba congolais toza des pères et des mères biso nyonso pourquoi tozaka na bolingo te oya peno pelisi kamero bandi ko finga ndeko no congolais obandi ko bimisa makamsu o fallait pas obimisela ndeko no congolais pona ka ko bebisa réputation ndeko na yo congolais siko soko bebisi réputation congolais liko nango ozwa nini. Pourquoi ba Congolais balingaka ba yo bebi sa réputation ya baninga na bango Congolais? Pourquoi? Boya kaka ko bebi sa réputation ya baninga na bino moko. Ozuno pena ta ya ko futa ya ko somba soki wifi oya kaka ko bebi sa réputation ya baninga. To bongo la mitema. Jésus revient bientôt la famille. Otala théâtre souka na théâtre. Tala théâtre mona misala baola kisa ona TV. Landa makamba olo baona salela ya malamu ya mabe buaka. C'est important ya kota na ba vie ya bato. En tout cas na sepela ki koyo sala analyse na ngana likambo po etouchenga. Po soki Bellevue sala libala moko lingoza la ki abombi yango sala libala moko ya kuku bato bayeba te. Ate invitation to linga to mona. Bato bakoko bomba makambu te bo asir mutana photo wana mabomba ngo bazela moment ni po ba publier to tika ko sali réputation ba star na biso eza bien te vraiment merci na bato nyonso o balanda ngai merci na bato nyonso o bopesa lito ipona kolanda Yersil Botelwa TV vraiment merci nzamba lola akanisa bino pe amona misala na bino bandeko nanga mwa liloba ya malamu pona mama na biso Bellevue et puis mwa liloba ya malamu pona analyse na biso oyo touti kosala soki eza mbala liboso otombe na Yersil Botelwa TV o s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sa malamu mingi bandeko soutenons-nous vivants. Toye bako soutenir ba star na biso tango bazana bon moi. Ezate que ceux qui mutakufi toye to changer maloba. Yango te. To linga na congolais s'il vous plaît. Merci. Bye.
Thank you.